Mbote na balandi nyonso ya le cube RDC. Voilà, toza bongo na Kasavubu na résidence ya Ndimos. Tolamki na tongo ba nouvelle etamboli ke non ya Ndimos akufi, ya Ndimos akufi, ya Ndimos akufi. Ah netolo jali bosal pango ya Ndimos. Jali bosal pango ya Ndimos akufi te. Ya Ndimos ala bon moy. Ala ndela baswena e. Donc et ça vraiment bien na bandeko oh ça là beau publier sur internet que non il dit ça koufi patati patata non c'est pas bien botika va publication en fait si on monique le ça là exacté bon quand ta botine la taba ba demande que au lieu de publier mutu boye muta koufi na été bo ça premièrement bo besoin ni au réputation mutu. Est-ce que si réellement ce Ndimos a koufa qui bosal pas on est ngeza la bui. El ngeza boeta mutaza la bon moi. D'ailleurs nous souhaiter liwana yetonde ni to comprendre. En tout cas ça fait mal et ça vraiment bien té et on doit quitter sur le terrain pour to sur la tana de bande quoi quartier. To sur la bande quoi quartier ba éclaircir biso si réellement Ndimos a koufi to koufité. Merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote. Tout le monde aux voisins ya Ndimos. Au rôle banine par rapport ya sango ils ont tambula sur internet à propos ya Ndimos. Bon, on a regi koloba. Ba tutu ba prendre sango va kufite. On a zapi petit na za rana na ndaku na veni. O mona kutube azamwa ni tuzane pembi mona. Faire kufite via za bien. Opération na peleka kitoko. So un tembito bien ata numéro yo kayim toloba va kufite vazali ba ba prendre sango ba c'est vie moulai maintenant via kufite azali siko pour l'instant via zan wapi na hôpital to wapi possible bon na minute au via zan kinité ve déjà va jakala zan en food ici ceux qui ba ko vie fait na food ici ba mona va zan kata food ici va en kinité avaja déjà kala a koyaki ba mimaki na hôpital yo za koto ya bit et bien peut-être à côté bit à partir de bit ndé bazwa qui voyage comme qui urgent de moins que mec na Afrique ici mais déjà opération qui normal moto a kufite sur pour besoin kufi au ba c'est suivi moulai c'est qui va sa vie longue vie on a encouragé baba continuer ça kitoko pour star azara star to comme à 3e mois TV déjà zala pour des opérations de Silaki et comme ce qu'on dit à rapport à soin de pour Akitakine mais bientôt là bon on est en zone aki batika otambusako batika wana za viena biso to lingi mingi eza maladi mutu no sabela ka akobika oya kotambusa sango ke yani mosa kupito okamango to kama to zana na posa na epo bana bazana mike to na posa ne makasi bazo souhaiter ya kufala mtupeyete ba o bazo kufana ese baba misukutu babeli te ba akufi mais ye to yebeli azobela batika otambusa kombo na ye na mabe ya balimba boma ye ka boye pona mami tozo courage ka po l'air nyonso tozala wana topesa ye ka courage zala makasi ata nyonso ezotambola kotala ngoti biso kana losambo nzambe kaka totie nzambe liboso ye Ndimos akozongawa akozonga kaninga vandaka na to solo laka nazo kama makambo internet zoloba na la mukina tonga nazo mona ba news nga vanda na Ndimos na monia Ndimos seka kufite ya Ndimos ndobela a voyager donc to ki na biso ba rumeur a makasi ta na venir pour biso ba komo ba ki Ndimos akufi pe ezo continuer tisiko na ba réseaux bazo continuer toujours koloba bongo abeli abimi bana mboka ba soigner ye makufite aza vraiment vivant. So peut-être on va penser ba combiner ba mso ba kufa mais vie na so ndo kufa te surtout vie na kufa te na lela effort kane ba finga ba ngalinga eka bongo moi si na ina ba ne ba za makasi parce que ko tika papa qui ne libana mboka c'est vraiment difficile mais ba continuer ba prière parce que akozonga boki bandeko bana quartier Ndimos ne ba lobby Ndimos akufite Ndimos azana Afrique du Sud ba olandela ba soinaye bientôt avant mars Ndimos ozonga j'espère que non avant Ndimos ce que Ndimos aye to kitali susu tozwa mais bandeko bozo tambusa bozo publier sur internet que Ndimos akufi et tout c'est pas bon
eza malamu te ko souhaiter liwa ya mutu eza bien te peu importe santé na ndenge ekomaki mais na ministre ni toloba boye Yendi Mos aza na bien azolandela ba traitement na malembe bientôt azozonga. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bye.